Cérémonie, il y a destitution et révocation. Il y a mon amboka, Jantini Ngobila comme gouverneur de la ville de Kinshasa. Pourquoi? Parce que la ville de Kinshasa est mal gérée sur les plans administratifs, sur les plans financiers et sur les plans il y a assainissement. La ville de Kinshasa est mal gérée. Le corps des commerçants, mingi touché makambo touché secteur na biso. Na ba secteur mosusu honorable Mike Mukabe le bela ngombala na mbala. Maintenant au étali marché central, boye bino nyonso tina sanza ya février mars 2020 mokonzi ya ville ya Kinshasa aprofitaki na maladie ya COVID-19 atumbaki biloko ya ba commerçant pamba tia ba biloko ba confiner commune ya Gombe marché central pe aprofitaki na tango wana po akanga yango ndeko kanga ya kangaki pandaki bateki bazongaki na bandako na bango bayebi ke biloko na bango eza sécurisé nde mokonzi ya ville ya Kinshasa ye na ba service na ye lui en tant que cerveau moteur nde apesaki mitino na ba service batumbaki biloko ya batu babebisaki biloko ya batu batumbaki bamesa ya batu e batu mingi mususu bakufaki batu mususu bakweya batu mususu babela batension baza na bandako baosala activité moko te eloko ya liboso tozokosenga destitution na ye yango wana mpe révocation na ye eloko ya yimba ye tozokosenga Kinshasa ezali mboka ya batu. Nous sommes des Bantous. Kinshasa, ndenge tata mokonzi ekolo azali alobi état de droit. Quand vous voulez construire, olingo sala musala moko ba dépense eleki 300 000 $, vous devez respecter la procédure sur la passation des marchés. C'est-à-dire faut ça l'appel d'offre olingo bongisa zando, ndenge na bongisa zando, société boye muto kosala derrière ba travail kozala tamboye bateki na zando fona recenser bango. Mais tata mokonzi ya ville ya Kinshasa asalaki eloko wana te. Ye a décidé unilatéralement a tenu assemblée provinciale te, a tenu bakonzi ya likolo te parce que le marché central a été construit par la présidence de la République. A tenu bango te, alobi kaka atonga wenzi. Nde na tango wana, le vice-premier ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières, M. Gilbert Kankonde, a commémoré Mukanda pour sursoir les travaux. Le vice-premier ministre, ministre de la Justice, Tunda Yakasende, Baebisaka de Makamoya Lingasa Nazando, ils allaient en violation et en confusion, ils ont respecté le climat des affaires. La cour d'appel, Yagombe, il a mis sa barre et sa décision. Où est quoi ça mon amboka Argentine Ngobila pe ville à Kinshasa par rapport à Makamoya Bandaya Kosala. Mais tant que Yoka qui était à Kenya ko interjecté à peine au Conseil d'État. Conseil d'État peut quoi ça que sous ville. C'est que ville a longa quitté. Tata mokonzi ekolo le 23 octobre 2020 à lobby après confinement Zanda Monene et Zonga. Zanda Monene pas Zanda Monene activité commerciale union sur toute l'étendue de la République et Zonga la misala. Ndeto Zonga na Zanda suite à pression autotiaki avec le soutien de différents partenaires et notamment les deux autres responsables au Bazali Awa. Pour moi, je soutenir les médias, les médias, le terrain, je soutenir. Tout mettre la banque sur ma banque, ma casse. Mais le fait que Tata Mokonzi a vu la Kinshasa, a zagi na makanti mabe, a boye économie administration a marché. Donc, a démissionné qui avant, parce que le marché central est un marché urbain. Après, il y a 30 000 vendeurs étaient bazala, nakati ya marché. Sans qu'il y ait un responsable à l'État, oyo a gérer zan. Ndebo moni le loyo. Opération bazo bete la Kinshasa bopeto Kinshasa bopeto Kinshasa bopeto et comme Kinshasa bosoto. Tant kangi zan encore pour la deuxième fois le 21 février. Après ces raisons pour la réhabilitation et l'assainissement. Contre toute attente, monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa a zozo matiti. Où est un ancien cimetière à Kasavubu, où est un Bokassa, où est un Barumbu, Yangonda Kamati Yango a injecté un marché central pour justifier et pas à Bakundigeno na Kangizan de posant des assa salité. Mais nous sommes à Salaki Yango après notre réception par la première dame
Maman Denise Nyakero a une délégation à syndicat. Nde to pesa qui est vérité à makambo ya marché central. Nde aloba ki akotina ba service de jour suivant pour que ba ya kotala. Yetanga yoki ke délégation à maman Denise Nyakero ba ko ya kotala zando nde bomoni encore pour la deuxième fois à Pandi, à Tumbi, à BBC biloko ya bato. Troisième réseau to lobia ko songa révocation ya mwana mboka chanter obezali l'insalubrité grandissante na ville ya Kinshasa. 4 mois ali laisser aller au ya pesi na ba bourgmestre. Le gouvernement a commis des entités décentralisées. Il a laissé à chaque bourgmestre à percevoir, à créer des taxes na bango na kati ya ba commune na kati ya ba marché. Le lot sont aucun ba terrain bon mon na ba bourgmestre ba ça ba misala ba recensement. Alors que na recensement sont autant na mobeko ezali na compétence ya gouvernement provincial. Mais tant ba bourgmestre ba ça makambo ngo azo sanctionné te. Le lot ba marché na biso et commis spolié. Na kati ba kopesa na ba libanais to ba indien to ba pakistanais na libanda ba pesi ba libanais mais ba teki ba bombi bango na kati bato bazala misolo ole basomba ba mapango bato wa magasin na bango be espace ya kosomba ekomi kaka wapi na ba wenze soki bateki espace ya wenze bateki baza ko se retrouver na balabala tango moteka ko se retrouver na balabala kaka ye mokonzi ya ville ya Kinshasa na ba bourgmestre na ye bateki espace ya marché kaka ye moko akotina su ba policier baya kobenga na bateki oyo bazala kati ya balabala. C'est pour cette raison-là, ba raison oyo to sengi révocation na yeza ebele. Pétition na biso eza ko kende pas ya président de la République. To yebi que nous avons une assemblée provinciale à kati ya ville ya Kinshasa. Na kati ya assemblée provinciale à ville ya Kinshasa, to yebi que nous avons des têtes. Bato balo ba rappeler que non mbanga mai. Bato balo bela la population. Alors to ko senga na bandeko oyo boza kolanda biso oza député provincial. La pétition du syndicat national des vendeurs du Congo, collectif des vendeurs et commerçants du Congo, ils ont tout droit et pas à Tata Mokonzi à l'école. Attends, yango, tu as réuni 100 000 signatures, tu as fixé date où tu as déposé yango. Comme ça, tu as déposé pétition wana, bazando nyonso na ville à Kinshasa, ba boutique nyonso na ville à Kinshasa, mon côté ekofungwama. Nyonso ekozala ya kokangama na tina ete tata mokonzi ya ekolo amona ete ya solo penza ba commerçant population kinoise ba député bazo partager vision ya tata mokonzi ya ekolo auti koloba Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi Tshilombo Tshimbakinda Tchinkunku Sanga Bilembi Tshobesha ceux qui vont respecter vision wana ville à Kinshasa ekozala bien géré pe mokonzi ya ko diriger ville à Kinshasa wa koya et sengeli à collaborer na population et sengeli à communier na population et sengeli à respecter constitution et sengeli à respecter droit de l'homme et sengeli à respecter mibeko oyo ko régir ba marché et sengeli à respecter mibeko oyo ezo sala biso na secteur ya commerce. C'est pour cette raison là yambo ya kokota na signature ya pétition na pesi maloba na honorable Mike Mukubai na ndenge ya kotala biso seki mwa liloba ezali akoka bongo nali na mingi ya koloba te nasepeli mingi mpo namoni te les principaux responsables sont là so na mingi ya koloba te kasi pasi ya motema yali makasi pasi na oboko nyokoma nango ngana ndeko nanga Medar butu tongo moi miko nyonso tokosola koyeba mayele nini topesa bino makasi boye kosunga biso osali pétition po boyebi te etumba eyalaka na ngambo na biso te nde boyebaka bobundela biso te bino mpe so botelemi nde epesa biso makasi lokola bino bosali pétition na bi te bosungi biso po ezali nzela etumba moko ya makasi biso tokopesa bino maboko na nzela etandomi eke na bato na biso mpe bakotambola na pétition po te pétition wana ezwa 100 000 signature wana noki eloko na kosenga bino moto na moto moko na bino azala penza engagé po tokokisa 100 000 signature wana bomema yango epai ya mokonzi ya mboka na ngambo na ngai na moninga na ngai président Medar Kankolongo
tongo butu pokwa boyebaka te toza na bino. Toza na bino po yali mosala bopesa biso. So toali batindami, toa batindami mpo na bino. Bino bato pesi biso mosala oyo. Yali mosala te tata na ngai apesi ngai to noko na ngai. Bana Kisasa babi mosala na oyo yango oyo kumba mikumba na biso. Na mobuko to tukumi baye na tukumi baye na misato 2023 boko tu na ngai eloko nyo salaki. Yango wana elongo na ndeko na ngai Médard, nous ne ménagerons aucun effort. Aucun effort. Kola sunga biso elongo tokomisa eloko na suka po tozongisa Argentine sima. Boye baka yango. Soko botelemi te zando ekilibela. Argentine akangi zando mpona kosala misala te. Eya lokuta. Misala kosala na zando wana azokosa. Bolandaki interview na ye na yebi te so bolandaki yango. Ntango batuni ye motuna osala nini na zando abina na projet sika. 65 000 places. Alingo tongelo kwa sika. Na yebi te so bomonaka projet yango etambola maquette yango etambola na ba réseaux sociaux. Na compagnie moko boye Sojema. Soko botelemi te zando ekangami mpo balibela oyo nyonso jantiango basolo ya ata moke te ali na projet ya sika sikoyo ayebi ndenge akolekisa projet wana te mpo projet ya mbongo ebele bongo plus de 30 millions de dollars esengelaki te esama na appel d'offre kuku sikoyo mpona kobimisa yango na moi ekomi ngambo esengeli te botelema ezali badroit na bino c'est vos droits mpona kosala kokenda mosala. C'est un droit fondamental. C'est un droit fondamental. Après que l'on a bino droit wanate, ce qu'on a bino est-ce que mon sou te paye beaucoup de teka. A toucher un droit mon quoi fondamental, droit à la vie. Yali mawa kozana mukunzi ya Ngumba Kisasa, o akanisaka pasi. Ya bana Kisasa te. Ako mituna te, le lobino bana memba kende kelasi boni, bokolia boni, ako mituna te. Yango wana kosenga bien botelema makasi tolonga etumba oyoyo moko tango tolongwa akende kolala te esiko zongi yo po ozwi opesi bato pe bapesi baninga soko bosisi nkasa kotia manza bozwi nkasa mosusu ezala te ke bolaye bobea wa mosala Guilain 100 000 signatures ali awa te so botikeli Guilain moko tokoka yango te moko na biso na bino ntango kozonga ndako ayebaka te 100 000 signatures eza na motu na ye oyo kuna papi eza na moto na ngai olamuki na ntongo ntango mwa ngonga ata yo moko mpo otamboye mwa moke opesi bato batie linzaka opesi baninga bape kotambwisa esika mosusu tozala liboke moko tokolonga etumba oyo matondo mingi kola batela